bauti kolanda ezali mise en garde oyo IDPS azokopesa dynamique base mokonzi apesi mise en garde contre Matusila boyebi yango ke conflit munene eza na niveau ya province ya bainstitution yango wana bandeko baye kotelemela ndeko Matusila mpona invalidation ya Billy Tunga azali député ya IDPS. Alors, tozali awa tozali kolakisa mécontentement na biso na makambo ezali kosalama na kati ya assemblée provinciale ya province na biso ya Congo central. Tozomona bosoto ezali na ndeko babengi na kombo ya Matusila ndeko ya lamuka parce que kuna na ngambo na bango bakweyaki na baélection akomi kolakisa méchanceté na ye envers biso UDPS parti au pouvoir. Akomi tina niveau ya komanke parti komanke bakadre na biso komanke voire même bakondi ya institution minene ya mboka. Akomi tina niveau ya komanke mokonzi na biso oyo azali vice ministre et puis ministre intérieur Gilbert Kakonde. Ndeko Matusila atiki te chef de l'état aye a na kamba bakadre nyonso tu baye na kamba. Tango chef de l'état na mboka na bino bakondi ya mboka ana bakendaka koyamba mokonzi to bakenda koyamba ete voilà. Matusila a saboté présence ya chef de l'état awa na mabele na biso ya Cataract tango mokonzi aye na kamba e atiki te basali complot na bango kino bake kolongola député na biso moko o tozali na na kombo honorable Billy Tunga. Alors tozali kolancer message na biso boy soki complot bozali kosala wana toyebi bino nyonso tu soki boza ko continuer na yango soki boza ko telema likolo ya parti ebundi pendant 37 ans pone pesa peuple pouvoir bazali nango lelo en tout cas bokoyeba biso soki toza nani biso moko jeunesse ya IDPS toko s'en charger na bino biso moko jeunesse ya IDPS Matusila toyebi ndaku na yo toko s'en charger na yo et puis toko kitela bino kuna na assemblée provinciale les aboete alors bozomona déjà tentative ya kobloquer nzela ezawa bazotumba pine mpona nyonso wana kolakisa mécontentement ya IDPS contre décision assemblée provinciale oyo ya kopekisa ya koinvalide ndeko Billy Tunga. Président oyo ezali président Ligue des Jeunes mais likambo tozomona oyo ezali mpona nini président Mayeto? Oui, combattant batomboki parce que bato bakomi kosakana mingi na IDPS oyoki ke bauti ko invalider député provincial na biso honorable Billy Tunga ba invalider dans l'assemblée provinciale. Or le seul député IDPS azana ye wana ba invalider pona nini? Et puis tokomi ko remarquer mikolo yo et que outrage komi ko sala matro na chef de l'état. Donc bato sa chef de l'état te bazoto sa président public te yango wana ba combattant batomboki balingi ba s'en finir une fois pour toutes. Mais si boyo ko tomboka oyo pe ko bloquer nzela est-ce que eza normal? Bon ko bloquer nzela eza malambu te yango tozo pekisa mais c'est leur droit ya ko revendiquer parce que c'est constitutionnel ya ko sala marche mais peut-être ya ko kanganzela nde esika tozo pekisa yango wana mais ya ko sala marche ya ko revendiquer za droit na bango. Mendeko combattant eza nini likambo en tout cas trop c'est trop pour la bataille FCC. Nyoso bazo sala doit me compter nango parce que toi la député moko to reposa Billy Tunga ali bozuye bolongola asali nini yango mato tuni message que 48 heures bazongisa so bazongisa était lundi toi la marche ya colère
ceux qui va réhabiliter biso to continuer marche ti lundi ba komona biso ye mutu alamuka oya za président ya bureau provincial ya Congo central lokola bazwa kité na président na présidence alingi ete akwisa biso kokokate donc ndenge zabo ya biso toza kosirika toko marche pour na bango toko telemela bango nyonso tu bakomona biso toza banani biso toza bakombatants IDPS et nous avons combattu pendant 37 ans. lokola bango baza kosakana na IDPS bakoyeba IDPS soki ezali parti ya ndenge nini bakoyeba puissance ya jeunesse ya IDPS bakocomprendre ke IDPS eza na bandako na bango nyonso tu balongoli Bilitunga na poste na assemblée pour na raison nini papa question tu neza kitoko makasi omoni te eza simple mutema mabe toza kaka na député na biso moko bamontele ye lokuta makambo ya lokuta assemblée ekabwani na deux parties moto wana babengi Matusila azosala badega makambo na ndenge na ye azorespecte chef de l'état te mais ministre oyo azali na biso toza na coalition eza kosenga boyokani coalition ezosenga respect mutuel ezala entre biso barespectaka baministre na baministre na biso barespecte bango akei kauti dernièrement komanke ministre abengisaki ministre vice premier ministre puis ministre intérieur abengisi ye na Kinshasa aboyi alobi ke ministre ana droit kobengisa ye kuna te aza nani a continuer chef de l'état ye ana kamba aboyi koya kokitisa komikitisa koya koyamba chef de l'état honorer président honorer chef de l'état aboyi et puis asuki bongo te akomi tina niveau akende ba comploter contre IDPS basala mention po balongolela biso député na biso omoni eloko wala se bameki kote moto ezopela a décidé ye moko déjà a changé ma parole na ye na makambo na ye décidé soki te topesa 48 heures. Ça c'est un message fort tozo lancé na bato ya Lamuka na bato ya FCC soki bazo ko respecter chef de l'état te alors ekosimba te donc oyo eza avertissement mais lundi tokosala marche moko monstre soki balingi kimi ezala na mboka batika kotumbola président de la République osimbi président de la République osimbi jeunesse ya IDPS osimbi peuple congolais bato ya Lamuka Matusila mutu ya Lamuka azoka jalousie po amoni ke président neloko alekaki te tosali gratuité oyo bango bakoka kosala te tosali nyonso kala mingi te président azoleka na matadi po akende opose première pierre ya construction ya port ya eau profonde eloko wana ezoswa bango na mitema bakoka kosupporte yango te yango wana oyo tozolanse eza avertissement soki continue topesi bango 48 heures ba réhabiliter ba député na biso faute de quoi en tout cas assemblée wana ekosimba te alors wana bouti kolanda toza wana tene na antiamo la kisende ezalaki déclaration de colère oyo ya IDPS ya jeunesse ya IDPS kolandi nyonso ndenge soki batiki député na biso kimia te lundi bakomona biso na matadi epi nzela oyo bato en direct ya tene na entrée ya Mwala Kisende